Kolala Kolamuka, Eza Habiti d'été, Bozali André qui a Soft Kills TV. Et Tikalika Rayo Popa Moma. Zembo Ezali ya Mardoche Mukuna. Titre nango Ezali Etikalika Rangai. Bozo benga anga mingo tunaka ba titre. Ate umeli Nkolo ako résoudre problème na yo. Ate umeli ata bazo seka yo Nzambe azana ngonga na ye. Tozana course te Oazu mukanda lelo asukisi ba mikanda te. Yobi premier congolais comme français, oyebi comme na ye. Oui, premier anglais, comme premier congolais comme anglais, oui, premier congolais comme german, comme suisse. Même la Suisse, pour la nationalité, il faut qu'on a 13 ans. Zala Kimia, il y a eu Roya. Bozali Nakati a petit déjeuner en direct qui a Sentinelle TV avec Proverbe 30-30, les passagers et les messagers de la bonne nouvelle. Les messagers de la bonne nouvelle. Les passagers, mais les messagers de la bonne nouvelle. Natini Mututa Mega Robota Libanda sur Robota Kate, ou Kager Nanda. Tongo alelo ezala tongo malamu soko la moki ozana bomoi pesa Yesu merci loba merci nengo pesingai vie ofele Bamsu basambelaka trop asala rien église babola au soutenir bango te ba veuve au soutenir bango te molingi nzamba pambola yo osali nini na makambo nzambe osambela na position nini okoki kolala ofukami to telemi trois positions mais kolalelaka bien te po pongi ekomema yo kofukama nde eza position idéale ya kosambela na viso ba fingiote c'est qu'on a valeur te batonga kaka mutu na valeur nzete za na ba fruit ya kotela nde ba boa kaka libanga kolemba kofinga te kotonga batu te tozali bongo na Sentinelle TV tozole taper na Soft Kills TV en direct ya Canada topamboli bana nyonso ya Sentinelle TV topamboli balandi nyonso ya ba programme na biso nzamba batela bino tongo alelo ezala tongo malamu bazo pola kasi bazo ndima te baopola baondima te kobanga te ya yo ekoya semaine oyo na poste okozwa lettre ochange vie na yo semaine oyo okozwa coup de fil ochange vie na yo semaine oyo okozwa sango kitoko zalaka na kondima
bato nyonso bapambwami, bato nyonso baboti, bato nyonso bazwi badoki, bato nyonso basomba bandako etikali kaka yo zala kimia okozwa ngo na kombo na Yesu. Kolala kola mukeza bitidite soko la muki opesa nzambe merci. Lekele Kabila le 19 décembre Suki pona ye. Lekele Congolais bima libanda. Nzamba so lokumu kolala kola mukeza bitidite na tongo na lelo to into partager loko moko avant to kotanango. Nalingi semaine oyo nzambe apambola ba oyo nyonso bazana ba problème ya santé nzambe apesa lobiko ya ba séjour nzambe apesa yo yango ya musala nzambe apesa musala ya ndako nzambe apesa ndako to kobeta sete bakomela inga balobi bana mingi bazo refoulé bango surtout en Angleterre na Rochdale ba uti ko refoulé na Rochdale les alliés Baoli à Manchester, ba refoulé na Manchester, bazo refoulé na Londres, bazo refoulé na Paris, bazo refoulé. Bana na biso baye na mboko ba mitema makasi ba kabarate, ba yokela ka pe baboti te, baza ba tomboki, ba misusu mutu abengisi ye. Azomona kwa ye ayebi mboko koleka ye, ye abandi ko sala makambu koleka mutu abengisa ye, azana compte ko rendre te, azo tambola bonta ba bongulu. Mingi basimbisi bango batouche na makamba ba viol ozaki na copine abengi police abi o violer na mboko soko violer mwana mwasi okosala prison après prison li papu okei ebele basalaki baboloko babotoli bango mikanda pe bale avion fele tike ofele bake ete ya bino ba oyo soki babengiso na baboti papa mama kulutu mama leki noko yaya kuza bengisio amute ya malamu abengisio na ndibite ke yo so ozaki na place na ye olinga ko bengisa ye mais zala reconnaissant to sa mibeko ya mboka so ba refoulé o zonga so na mboko te ekomi passe soko mesana déjà na poto passe za na kin okokango te eza mawa mingi bato bele ba benginga ba proverbe bato balandaka yo so tika le seul pasteur au terre social na éducation na makamwa nzambe osangisaka lobela biso na ba jeune bazokisa biso soni pe ba opesa biso pasi bana ebele ba baby likolo mboka oyo eza construit sur les bases sataniques moni ya ba fetaka ba Halloween ba fête dédiée au diable banda kuna biso na Angleterre ekanga bana ba cimetière c'est-à-dire bazo cohabiter na ba démon na bato ba kufa na bato bazana bo moyen ensemble vie à prière est très important tala bien au mona bato bakenda mingi na l'église dirigée par des sorciers qui l'église abasai na nzamba solo mais bango mo ba perdant parce que bazo bungisa bokonzi na nzambe mwana soko ye ba bengisi yo to sa mibeko respecter muta bengisi yo to sa mibeko mboko ya mbio okuumela Bible lobi kotosa baboti ezana litabisi ya kuumela mingi oaza na matoi ayoki oaza na komona kengana ayuma ya timba olekanga bonne chance le ozwa li papu ogeno koma professeur anglais na quartier so utaki na Allemagne okoma professeur a Deutsch ya Deutsch na quartier na bino o mesela Allemagne wana ngoba na Kinshasa na kobamba bakombo oka mesela anglais okoma ko expliquer bato Angleterre eza ndeni pour tiko ya souté okoma mese les français so za na France okoma mese l'italien so za na Italie okoma mese l'espagnol so ba refoulé à partir Espagne parce que eza très important to sabibe kwa mboka bato alors to itolo baboye par rapport à l'émission to sala émission petit déjeuner zanan pona éveil spirituel et la musabate font la tumisu tango tomoni li kamnet siko so botali na émission ya lobby ya héritier
batindeli nga lien mususu link na anglais ya makambu ya wankofia pe ba clip na ba démon tout et wana tolobela mo mususu lokola lobi tolobelaki héritier lelo tokoki kokota so na mbwana te eseneli oyeba bible oyo basala bible ezali zamba munene soko koti na forêt équatoriale oza na guide te obungi oyeba te okotelaki wapi obima wapi bato ebele bakota na zamba sans guide babunga bakuta bango mikwa bible mpe eza ndenge wana soko koti na bible oza na guide te obungi okomosa baverse osokola lisumu olatisa lisumu elamba okomi fima kozwa verse obia na botolaki mwasi ya bato bible elobi boye ozwi mpe verse opesi omelaki mutu oli osenga pardon ozwi bible elobi tala mpe ya bamela mutu awa opesi mpe verse sadi bible ebungisi yo mpo okotaki sans guide eza ndenge biso toza na ba université awa tozotanga théologie heureusement nga nazosala théologie ya mission eza différent na ba théologie misusu mais na théologie ya mission wana soko oza na esprit te ebomi yo bana classe na biso mingi tozala na bango oyo balazolandanga bayebi na mbala ebele soki professeur asisi koteya omona azoyebisanga makambo ozoloba eza solo mais awa eza bongo te toodiscute na baprofesseur alobi bie makambo ozoloba pasteur oza na raison mais awa eza bongo te siko soki makambo yango eza bongo mais kuna eza bongo te lakisi nini do théologie so oza na molimo te ebungisi yo yango wana omoni bathéologien oyo nyonso tu bazanga molimo babunga kala bakwayaka na miracle te bakwayaka na boye ya nzambe te bateya makambo mosusu bible soko ofungoli yango eza biloko mibale ekoki kofungola yo etomboli yo to ekoki kobebisa vi na yo soko ozali epai ya faux pasteur ndenge moko soko okende église soko okoti église fo ezala christocentrique Christ fo aza na milieu makambo tu ezosalama eza na kati ya makambo yesu asala sikoyo soko okende église oyo eza nango église te mais ezali secte mais yo lokola miso ekufa sorry omibengi église nde okoti ebomi yo tozwa bato lokola bakimbangiste bakufa na molimo kala mais soko oyebisi bango ke akufa na molimo bakota leli felo bosala badiscussion makasi mpona bango soko oyebisi bango nanu ke Simon Kimbangu ateyaki makambo oyo bateya lelo na kimbangiste te okondima baotie oteme soko oyebisi bango ke moto alata liputa wana eza Simon Kimbangu te bakondima te soko oyebisi bango ke doctrine ya Kimbangu na doctrine eza lelo na kimbangiste eza deux choses différentes bakondima te bango mpona bango kimbangiste ezali kolata vert oke na drapeau ozosala boye baobeta fanfare c'est ça le kimbangiste do babungisa bango nzela soko okei na batémoin de Jéhovah na sina lakisa bino témoin de Jéhovah ezali secte ya badémoniaque ya bapédophilie ezali secte le plus dangereux na France mais omona bato bazopase journée moma na bacoin ya nzela kokabola babrochure koseka comme si baza na église mais bayali banda bima na kati na bango landa ye na ndako na ye abetaka miziki ya wera jibe alangwaka masanga ayebi makambo mosusu te mais alobi azosambela sikoyo boyebisanga religion nini wana oyo koyoka neti banzembo neti ya bakofi neti banzembo ya bajibe ya bawera banzembo ya bademon yo ozoyokango do babunga nzela kala mpona nini pole bakoti na église bakokuta secte na guru nango ale alongoli bango ndambo ya bonzambe bazali nango babunga ndenge mona église catholique bible elobi bosala représentation te o ekeko ou dessin ya komomore ngai mais l'église catholique bikeko eza partout omona moto akofukamela Marie azosambela Marie bazomema bato na Lourdes balobi Marie abimaka et pourtant bible ezobisa biso ke Marie te moto azobima tozela Jésus siko Marie aoya kosala nini ntango kutu Yesu azalaki na posa ya bayekoli moyekoli moko
kozwa bayekoli. Jésus azotama ba Marie atika kozwa Marie te. Tango pe Yesu akufi akeya matina lola bayekoli batika Judas à se pendre. Balobi ba pona disciple moko ba pona Marie te pourtant Marie azali na kati na bango. C'est-à-dire okoki kofungola la Bible et bomio okoki kofungola la Bible pe bomisi yo. Mutu soko koti une église o ezali basé sur la fausse doctrine vina yo ebebi. Yabato afina rabatu aluka ba problème. Est-ce que tata monene lokola ngai na hôtel mabela no finga bato? Na ebete na Congo soki mutazo ba vérité ba bakazo finga. Nenga na vina ngana linaka amitié moko ya franchise na linaka mutazo ba vérité pour Bible lobby na Jean 8:32 vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais lelo oyo ezana ba pasteur congolais balingi na bango vérité te. Babi basambela balingi vérité te. Kola la kola mukeza bitite Yesu azankolo. Mutu mutu agina mukolo na ye via concurrence za mwana nzambe te. Aux en retard, c'est la tourne à eux. Passe na eux aussi la mouton na calendrier na eux. Et c'est là que na vie mutu na mutana mukolo na ye. Soki mokolo na ye koki moto moko te akoki kotelemela ngo. Problème na ye zali la mukaka pesa nzambe merci sambelaka respectaka muninga respecter li wana nzambe linga muninga zala mo Kristo ya solo e yokaka mingi Saint-Esprit alobela yo. Lelo bana basi belé ba bebisi fina ba po akende ki église ba violer kuna ba longolie ba zemi akomi ndumba na kati église oli akoma mu Kristo. Net Noland ba bisi nga pasteur moko musane ko bimana basi ba ndimi na ye. Auto boto la monimine mwasi na Hollande. Eza passe. Soko koti na secte vina we baby. Oye bate koza ya bunga nzela. Obano sambe ozope sofrande ozope sa dim. Okoyi ko pambwa mape ozupe mbongo. Parce que ce total lelo ba jouer ra ba bango so basambela te ba béni kolega ba pasteur ba yebi nzambe te. Donc so lelo yo komolo baki oza opambwa mo koleka ba jouer opambwa koleka Ronaldo yo pambwa mi koleka
qui ça Benzema soki Benzema Griezmann yo pamba mi kolega Griezmann yo pamba mi kolega ayebi nzambe te azobeta bale asine pacte na ye ana mbongo donc mwana na nzambe alukaka mbongo te mwana na nzambe alukaka na le royaume soki azwi bokonzi ekopesa ye oyo etikameli makambo oyokaka yango ekokolisa yo nga soki oyebisi nga kaka kombo ya paster olandaka nakoyebisa yo bademo boni oza na bango soki oyebisi ngai ke olandaka pain du soir nakoyebisa combien de bademo oza nango ke délivrance ni fo leka nango soki oyebisi nga kolandaka kombo ya paster opesi nga nakoyebisa combien de bademo pe combien de fois fo leka na délivrance. Mais yo omone pasteur malamu atera bien alobaka français bien alobaka anglais bien alobaka nyonso makambo molimo eza makambo koloba bien te eza koloba par rapport à maloba nzambe bato ebele bayaki na église babungi nzela e soko osongi te suka nango eza ni lifelo napesaka conseil na bato balanda ngai bolanda ngai te po na kolekisa mais bolanda bosalela makambo ngai nazoloba oyo ya malamu so omoni ke nalobi ya mabe kozwa te nandimi mpe teke na kolobaka mabe moko mosusu mais oyo nalobaka so omoni ke eza malamu kosuka kaka na kondima te ke paster oza na raison banda mpe kosalela nzambe ya malamu kolala kolamuka eza bitili te elakisi ke nzambe aza nzambe malamu avisitaka baoyo balandaka ye nzambe aza capable a changer bomoi na yo il est capable nzambe aza capable tomona nzambe ko changer ba situation à vie tant to ba situation à vie je ne parle pas de matériel nazoba na kimia ya molimo pour matériel mokili baza na matériel ko leka biso Jésus est capable. Kolandaka n'importe quel pasteur tu sais. Kolandaka n'importe quel prédicateur tu sais. Landaka mutuazo ba de la part de Dieu. Toza bongo na petit déjeuner. Nzambe na nga batela moko na tongo na lelo. Nzambe na nga yoka kolela moko na moko. Nzambe na nga apesa ba ouverture na makambo zoluka. Po nzambe za malamu. Nzambe za mobate. Kolanda n'importe quel moté, kolanda n'importe quel nzemboté, kolanda n'importe quel oyengete. N'importe qui a la camarade na ote. Avant yamba mutu camarade na Facebook tala ba photo na ye, tala ba nani ba camarade na ye. Soko moni bango baza catholique te. Bazali ba brigand ou bien bazali ba incivique kozwe camarade te. Eloko moko te eleki bokonzi na nzambe kokamwa te. Petit déjeuner.